Maman. Enregistré ça na chaîne problème de nani B50 enregistré. Mère Antoloba enregistré parce que makambo Marlène ça les a normalité. Tozo encourager angote que mibali ba trompera basi mais ça peut raison te moi ça ko divorcer pour mobile azu moi si. Zanga mbonga si omona mabe kitu ya pembe na kitoko na o Tala. Omoni ngai nde na zaboye ngai. Sele lo na bali lisusu. Omoni muto akoyalo balangai omoni mobali na yo tomona ke na mwasi botela jour na kota na prison. Nzamba lo na kosa te. Omoni jour na kota na penza prison. Marlène. Mobali kuto elobi na ngata to ko encourager te ke mobali fa tromper mwasi. Mobali okuta ane lokote. Le téléphone il a mis 20 pour. Mais on trompe moi si na yé. Oh ça le note pas zambo. Oh zambo. C'est pas 20. Si ko basa ba Cristiano to basa ba ya ba Messi ba olobani. C'est ça. Mais si doit parler de marque de salut ta présence. Mais ben on va danger ko le kanani bien merci. Mais ba on vanda kana ngonde na bango yo lenda na kaka. Azana kama baba bouchara te. Mama. Na âge maman ça 18 ans te to ça pembe na maman ça 18 ans to amukolo pembe ngo beta wana nyoso tsoto tali pe na to tali interview na moi sala ta babala na dia merci sika azala ki pe boyete comme inde ka mama bakisi suma fumbo ngo pe bakisara suma mafuta na babiloko to tsoto tali sini na yaka na lelo la basini bisu pe bango wana to tutele pe bordi sini pe lelo bi ba ko mona pe bisu bopa ota komi paka ne to ko finga yo sindi yeto finga te yeto ko tumbeka kunya na masina bisu papa na to be meti kuna. Wana za ba vanti ba comment ça sabatu. Toko ziki ça maintenant plein public to tumba sindi wana. Izaka lokwa ba sindi lokwa ba Marlène pe ba yaka. Yana droit wana te. Oh, sindi na droit na ta mukete. Totali ba interview aye Marlène ngo azaki pe clair pe boyete. Bamboko pe de mazine suko laisser comme ici boy. Kazema madame na ete mama. Mais tout le monde dit mais soko za madame vanda silama. Sou malembe za mwasi za malembe poser penda mwasi za poser za calme za madame to boite mutalonga le titre madame azate po de merci lelo carrière na ya bale sili po de merci ata koti na banyongo aza lobi na ngata mnani kamnani Igor otako mata lobi mboka pays kute kota ka nyongo mboka net RDC bongo e défi mboka mutusu bongo ce qui dit merci a défi problème ezapi. Bon, ça va dire défi la ka yeba za la ka danger. Merci. Merci. Bon ni bolingo tika mobali kana pasi ka boy mama soutenir mobali tika ba aventure. Oya ko sali Diogo na biso, oya ko sali Motikili de merci na mona kola na ba famille pasi pété. Makala no mona ke makima be de merci te lelo ne mabe de merci bimi. Te Marlène Silama pardon. Soko kende malembe. Tebe na malembe mama. Senga divorce dans la miable tant de merci ko lingo tozala rapete. D'abord la biso ba matia wana te na réseau après comme ba tusu ba kombela ngo ba kibake lela ngo ba mbongo na ba YouTube te to boy. Po missionnaire tinga bo procureur na linga to sali Dieu merci pour na motiki nga za mwana motiki donc na za pour Dieu merci. Tant que une femme moi si moko ta ko divorcer pour mobali na zu moi si. Ata zu senga da zoli ba banda ka bali bango. Nga madame nde na za wana na vandi. Bon roi Salomon za na basi combien? Yango ne problème. Oh mama. Demain en temps pour tout elinga bordi muki ana tuno bimo toya ko fumuta ko yaso ko pesela ka ponga na pesa ko funda bon na sala mabende ko limbisa. O sala no mabe. Na sepe na yote. Libala ngabe kufa bona bino nyoso. O seka. Tina na tute o mamoko. O bonga libana ngai. O saka toke ko bunda. Toke ko swana. Nga wana pe makopini tokende. Bebe to boni boy. Boni boy. Ba mampuya to ko matanga o salaka. O salaka. Bino nyoso si wandenge mokosi. O seka. Ndeko limbisa ngabe ngala banoko funda me bano senga divorce tendeko. Ezaka makamango to pesa kana mona kiyebo na papa mais senga kiti meranto limbisa mama. Basi bana bandele sute yana bano gera oka kuna ngamona bunda kuna na yebiso te. Na préféré bongo, na préféré en tout cas basi na yoka te. Yo so mo okata pota kuna kata. Ko bete na makambo wana te. C'est ça. Meleki mokuse. Maebisa yango ba Marlène pe ba sibi kabwe. Mais Marlène Silama. Tuna bato ba leka makambo liboso no ba yebi ya Silama. Se bande ko basi ba lo bano Silama po yo ta danger pété. Na ba frère ici di vena biso ko tali moi si penda ba desina na biso tali moninga moi so ba lui ko bi oh ba bote ke to ba sanga ki. Merci. Oh ba sandie sikoyo.
Anto na fruit d'ici ba fi ba bébé ba kalati ba pemba ba Marlène na kisala nde ba mona ba ba danger ba métis ba mida nde ba mais na ba fruit d'ici ba lo côté mi kinza ba papa ba sa pembe ba seta yo senti dans temps na lobby bon ça veut dire que oya mbongo pe akoleka na Marlène pe bazali o pe ba pembe o bazana mbongo pe te bazali parce que tala niveau ce ko ba métis penal ko ba Marlène o pe boloko ba mida si ko na ba fruit d'ici bazali ya ba danger lisusu parce que taille original akatisa te abotama bongo ndenga mboka na bango ya sikoyo Marlène ovandi lelo nde okomi pe bapembe yango pe bimi makasi parce que mbongo pe adie mesa sele mpo ozalaki madame silama ndeko silama penda soki okende bosikende na famille boregle na famille mpo awa na internet tokopelisaka moto tosopaka sens likolo ya moto ezikaka mbaa moko Marlène atika biso na makambo ko mama atika biso na makambo nalali te lelo nabaki lelo nga fona saka live nalobela makambo jefte vraiment oui j'ai vraiment penda makambo Marlène osala eza kitoko te mama oyokisa communauté soni mwasi nini yango aboyaka libala mpo obala trompe banda ba l'époque ya bamama ti lelo nayoka te depuis mokili banda okokaka ku mobali olala leki na yo na mbetu mobali no okangi na mwasi na ndeko no na mbetu na yo ya mariage boya mobali te obombi yango kusu makasi otalika oka ridiki na ridiki elekaka mpe batie mpe zebi baboti mpe na mwana boni boye mama atika makambo pardon tika osalisa biso bandeko na basi mitema pasi tosumuka pla tongi tosumuka te mabe po boye sikoyo nde olingi okoma kosumukisa biso kosilisa baninga petia libala boye mpo anini bino bato bobali avant kutu fo tozala baexemple oyo baoya sika yango omoni to divorce ekomi mingi aotalaka Marlène kuna vivre bien na libala ma osala divorce bongo azobala na nsima oyo c'est pas gentil batika makambo olandaka likolo yango baloba olandaka likolo ya Marlène mais oui na bato bakourage nani tapotez les lives s'il vous plaît tapotez partagez tapotez les lives tapotez les lives tapotez oyo aza likambo koloba mwa question ya mati tosolola topesa couple de merci conseil ya mabe so ezali baarrange soki ndeko papa die merci na die merci mbokani naza mabe die merci mbokani faut changer soki eza Marlène en tout cas famille Marlène bopesa Marlène conseil mama Marlène azali mama oza mama moboti okoki koaccepte babétise ya bongo te tanke yo oza mama oboti oyebi makambo ya libala soki mama Marlène aza en vie bon je sais pas mais ata bamama leki mpe bozali bomeka koconseille mpe ndeko na biso Marlène batika kosisa baninga mposa ya mariage eza kitoko te batika kosisa baninga mposa ya mariage eza kitoko te parce que Marlène bien merci babota bana combien olobi baza bana combien mibale de merci nakai de merci mataki na live pa Karine kuna yeba bota misatu moko akufa batika mibale mama bana ye bafanda ko pasi bato so baluka ta libala yango bongo bakota ta bavanda me yo na bapesi yo okoma néglige yango mokili yango kaka boye ndeni nzambe bango baza na mayaka baza na kingo te bango bazangi mayaka baza na bakingo nzambe osala makambo yango ndeni boye na vice versa nga basala makambo yango boye ndeni bango bazoluka libala yango bazwi te bango bozala yango bolingi yango lisusu te c'est méchant Marlène soki yo basali ndeko na mobali mambo osala de merci osepela na bato bino bokotela Marlène so basali ndeko na bino bongo bino bosepela babelo olingi basala oti kosala moninga te eloko pene olingi basala oti kosala moninga te ce n'est pas bien mama Marlène soki no boke na procédure ya divorce te zongisa motema nsima
po en internet ya muto ya biso conseil koleka yo moko na famille na azate ba famille pe batindaka bandeko ba divorcer ba batu mabe même ba camarade na kuku relation muto batina muto divorcer te pourtant on va non vivre bonheur kuna biso pe tozala kite tant on peut comment vivre pire pe tozala te na bonheur obombaki na pire ndo ekobimisa ngo na public bongo pe mabe bonheur bomba pire pe bomba boko arranger po libana ba papa bakenda kuna elo malongo pe za libana te bazonga kana ndako yondo gérard nyonso ti nango ayebite mwasi ya de merci zaka Marlène mokili momeyebi ava kutoloba batu nyonso bayebi mwasi neza Marlène et alors ato yoki azwi mwasi yango nini oyo ya kobangisa oyo ya kolongola ya kota taki ozali mais siko ntango bosala ba comportement bozolembisa baleko bazo ya nsima bakolanda kaka balikolo yango bato babalanika 1 mois après divorce bayaya na badivorcaki nga mpe nako divorce la 10 fois ami da divorce na komi na jibe abali Didi Kinwani ami da divorce na Didi Kinwani akomi na kame biso mpe fo tolandaka likolo ya amida mpo aza mwasi ya chance mabe siko bongo na mokili bonso abalaka une fois soko bali kanga mutemo za mwati kitoko fanda na mobali na yo ata lelo carrière na esili ya footballeur nzamba afungolele ka ba portiner côté musu boko s'en sortir akufa le penza la te beaucoup fa pe pauvreté boada na mapangu bozada na mambongo boza déjà na mnyonso olata ko ifo olata ka mitu kozala ngo bezo basombaka saki ozala ngo bezo ya marque bakoti ko ba maison ya marque sandali yo kutolata akutu chini te olata ka nyonso original siko lingi neti nini mama biso ba tolukaka nini tolukaka nini basombi nyonso bationa ba standing nyonso olalaka na confort nyonso donc tout eza na eza confortable pa na siko tolukaka nini biso basi bosa mabe bosilama mama vanda na libana kolanda biloba aloba batu te oya soka loka penyel mutaka lebima moya ta passé mai kalamba faka zonga moya passé mai kalamba ozonga te po mutaka leza so suki bongo koma soki na yebaki na ngana na de merci na ngai so na yebaki faki na na mboka na ngato so mesala to yebani ba buka yebinga so na sirika pe na yebe so na sirika obondela nga so boboko la bana venir na bino botalisa lobi ya kolanda ba influence baninga kolanda ba ministre wana ya kisasa na bakala basi na bango bazaka pe na ba chéri na bango mike pembeni do yo tango yo ya chéri wana pe watiko le espace te do yo nde muto kosambwa ozaki madame olongwe madame okomi deuxième bureau tala bêtise yo ndo ozaki grand prêtre mère mais olongo koma noka deuxième femme moko nika ba via ba boîte mobali no pe memako na ba boîte ok na ba restaurant otambolaka vi yango nde bolingi ya liberté ngo mpe komemaka wapi liberté ememaka nulle part ememaka mpena nulle part oya okoma lokola femme seule avec le wifi wana besoin ya magoda ya 4 kuna papa aza te première wana avandi mpe pase pa mobali na ye oza mokolo bino yango ata ndeko otako matala lobi oza mokolo oyebi mambo osala que ta volonté soit faite yo moko oyebi mabe na ya malamu ya de merci donc soko décider pour senga divorce c'est pas dire merci volonté na yo ko kitisa taka mwasi na yo bandeko nazo tokende ko s'abonner na page na biso YouTube bo s'abonner kuna massivement bolanda interview pe eleka kuna ba analyse bien ça le barapa assist ndeko na biso ya mwasi B52 bo s'abonner massivement na YouTube na ye officiel bala bolanda émission kuna voilà donc nangana loba bo s'abonner na émission ya na YouTube B52 officiel la mignonne YouTube B52 la mignonne officiel bolanda interview kuna botia ba commentaire to lobela kalika Marlène to pesa e conseil tant so azui ta kolanda ngwa na TikTok te mais na YouTube tant so kolanda ba le mo mke ba beta mbona mkolo pa bini tant sous conseil na tant sous commentaire yo ko tia na B52 la mignonne officielle kuna e ko pesa ndeko komela ndeko na so Marlène akoluka ba arranger na couple na bango ba luka terrain d'attente ba vendre ba boko la bana po bata la place ba wuti ne sika ba komi lelo divorce et ça bien te ça sonne donc merci to pesi merci na ba onyo so balanda ki bazaki na biso en live B52 toujours
page moko elobelaka makambo solo, page moko epesaka pena ba nouvelle ya kitoko na YouTube. Ben Sekondé la mignonne officielle. Donc merci na yo mama. Donc tu peux si merci na Igor batunyo so bazalaki na biso online awa. Bo le baraté ko sapoter biso finga raté. To critique répéter, to ça la ka analyse. To ça la ka ni pour ni contre. To téléméline de ko na biso nani Marlène, parce que moi, c'est déjà normal, tout le monde a un divorce, na infidélité, mobile. Mobile peut t'encourager au texte, ça la infidèle, pour basi, to darabasi, to limbi sarate. So comme on sali moi sinon ma be mobile pas mi qui dit ça, car c'est moi si pardon, bon locataire d'attente bana kati. Donc toi s'abonner na YouTube, na biso na YouTube de Sekondé la mignonne officielle. Bon la interview, qu'on a beau zangate ko liker, ko tia ba commentaire et que ça la bien. Tout le monde ani prochainement na kati live. Tozonga si Dieu levé tozonga la ngosi to loba si to développer ngosi bien to yamba to poser ba question tant botia ba commentaire na bino ndeko sali si tozonga to ba so ko pesa ndeko na biso Marlène ba conseil. En tout cas, je vous aime beaucoup. Bisous partout. Vous êtes à la prochaine occasion. Bye. Oh la mignonne. Botika la besa la mignonne au Bongolia no zéro. Le besa la qui na 10 52 au Bongolia na 1. Yango zo pesa posa posangisa nga bebe na mbuma. Basa la ba chaussée kaka pona ba voiture.